Oui, allô, merci Boni. Na question tuningai pour na Kokodia Nzombo. En fait, mutunazaki ne nandaku c'est différent nande tomana kana chaîne. Aza vraiment très calme. Aza mutu oyo alingi ko vanda mingi yemoko. Omona vandi côté ba ordinateur, il est très calme en tout cas. Alobaka mingi te. Moi so bo vandi boye bozoye ba même pas kazali. Mais là, qui impressionné, en fait, c'est un des rares artistes congolais. Oyo asalaka tout, en tout cas à relier, en contact permanent avec tous les autres artistes congolais. Notamment Abenga Bango, Natongo, Erignon, Sodan. Tout ce qui est histoire, tout ce que tu veux qu'on y ait, nouvelles concernant les artistes congolais, ce que Bengi Kokodia Nzombo, ou bien au contacter na email na ye www.kokodianzombo@hotmail.com okozaba nouvelle nyonso ya ba artiste et aussi aza mutu oyo neto sola kina en fait azwaka mbongo ne personnel. Par exemple artiste oyo aza malade balongoli libende na likolo sonzo ye le peu azo parvenir kolongolango atindela ba artiste wana. C'est que vraiment rare na biso que muto aza musika azozwa ne mingi te azosalisa bandeko ne. En tout cas frère Boni na bandeko nyonso tomona quand même que ba artiste na biso eza na bao baza na sens ya humanité comme frère Kokodia Nzombo na obenge frère aussi parce que azana maloba ya Nzambe to passer ton mingi na prière naye c'est lui qui croit vraiment au Seigneur et c'est lui qui prie beaucoup. En tout cas il a impressionné ngai pa naye c'est ça et aussi ce qu'on t'a dit physiquement nandenga se déguisa en tout cas c'est différent mais c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup OK zo senga benza to soutenir yé quoi. Dans la bande de Nazolo, Basoko Lingi, au soutenir n'importe quel artiste congolais, contactez Ndekonabiso Kokodia Nzombo, Benga frère Boni Tongo Mona Obi, au téléphone naye, ou bien au na email à répondre. C'est quelqu'un vraiment, c'est facile de vivre naye, seulement un peu très réservé en même temps et très isolé. Et Tobenga est homme de computer. Poiso abanda le qui ça au moins 4 heures ou 5 heures du temps na computer toujours quoi. Merci beaucoup. Bolandi témoignage wana ya mama Clémentine siko nazonga na nepanaye. Ok, maman Lobinenge vraiment aux alliés moutumoko calme le col la maïs, je peux qualifier ça ba maïs bon maïs muzindo pe ya calme ça mystique hein. Tant qu'on attendait on a soga sili qui n'a habité mon on arrivera un jour to kota na muzindo mais l'autre so parler un peu carrière kaka. Yo mto calme boy. Nga kut na pesi kombo sango na bactère non sozalia donc aux qui vraiment complètement disparu. Donc on connaît batté que aux alliés. Car mto atali miso bo amoni ofandi. Mais en tout cas, accuser présence comme telle, ils allaient impossible. Au quoi que aux alliés par les bateaux. Tellement calme l'équipe, mais na caractère où il y a calme. Ndengeni ne au comique pour arriver à jouer un rôle où ils allaient tout à fait contraire. Na vie na yo, cela veut dire au banda ki ndengeni parce que muta boye penza po alongola soni wana timidité wana akoka ko parvenir globali boso bateau, c'est une question vraiment autour ça pour mériter te poser carrière ne banda indeni comment tu es arrivé à briser timidité wana et puis intérêt ni ne pousser au comment les loza bayo da minene bo. Merci papa Boni nangana lo baboye bandeko nakolo ba déjà le roi théâtre eza don nzamba pesanga donc eza inné na botami nango ozomona na bomwana déjà nazalaki ko sekisa bato eza na ba classe na ba quartier et puis nazalaki lokola na lobanga moko ndine na trois dons bale na obeta kitoko choral na yemba kitoko ba scène ya mike ba raconter ba histoire na l'école dans na ngono somisato pero donc comment qui nous somisato na rozo la nisango à la fois mais na caractère privé na zaki timide na lobarate tsum da selenga likambo ekufila ngaka na kata motema mais siko na kokufa na kata motema ba na kopesa ngande mingi kanda mais na zaka na violence te
mais o baye bayenga de presso talika ah tato lo wazo lo basute asiliki baye baki mais sikoyo na kofanda na kubumba nakata motema ekomeko koyo ko provoquer ba estomac ba mo estomac ba mo na kuma na tamoko na bela hypertension siko période moko nazotanga revue moko bakomaka la timidité est une maladie na se nango batie comment en sortir na bandi kotanga résumé nango ti donc so ça timide il faut luka moyo kende na milieu bato bazali so ça timide ozana likambo meka koloba ponga zakile mususu toki kotala ta grand frère na biso na Selemba to kuna semeki mwasi na ye atuni nga semeki ozana tika kozongela na ndimi he pona soni mais nazana tikete na kolonga Selemba una makolo ti le rona ba bisa OTZ 13 ligne 13 na longo Selemba makolo 24 tout atilingwala mais na tamu munike ngamu na faire souffrir ya una komaki malgré moi ba théâtre mi kiba histoire mais timidité za la kaka mais na yosala effort ngabi na bana kosala mo effort wana mo eloko ezali na mila batuna lobaka oli na bombaka moni na théâtre tango na bandi kosala musu makasi koleka na école tous en réveillant na biso ya ba joueur ya école ba match interscolaire kaka ngam na nimaka ba partout na ngam na ni moni zo sala ngasi ko bien mais mabe wa kozala toujours na moment où théâtre les até ngana ko souffrir osomona ya moni mingi tala ah mais tipango ko danzo mongo yo mais azulu bati tous ces ans ndenge nanga osomona ndeba miso bakansaka non avant ça la théâtre na fo mais là moi eloko bien moi cigarette wana bino yebi na boyo tanga kombo oza mo difficile non ngizaka ndenge ozolo bon ke bon ngo sala eloko boy mbala mo poza don nzamba pesa biso ya kobotama. Est-ce qu'il y a par hasard aux acquis un petit séminaire ou bien na couvent de bon ngana zalaki nakoloba na koyemba na choriste ya église catholique na sali 7 ans na église ya Saint-Mosée na Camp Elizet ngana mosabuto koyemba chorale moko ya zaki na service à Kolita ngana directeur ya voix base na chorale à part wana longwe na kesusu na Notre-Dame d'Isaïre à l'époque na Sainte-Marie kuna suna na chorale bosawa oni kina yamde na baki na 3 dons pour suna zoyemba na voix base munyo so une église même basango yebi ke non koko danzo bazali koko zemba ole rabo yanga koko zemba zali babi lelo chorale koyemba kitoko po so na koyembelo fo yo kati sira banzembo par exemple na lobi yalituwe yo yalituwe yo biso siko na niveau base yalituwe yo yalituwe kuatarame yalituwe fantastique. Ça c'est quand même donc ça n'a pas qualité belle. Mais maintenant oh ça est dominé na ba qualité surtout les 3 talents on a prélevé awa il y a acteur, il y a cinéma, théâtre congolais. Alors maintenant entrer dans une carrière professionnelle où il y a théâtre zakinde. Bon théâtre banda kinde na spécialité na école na ba quartier on est toujours tant au sala on na kotia moi ki Congo muke parce que on milé na ko fanda na sangi pa na kolela na botama on ba koko bazaki mo ebele on na ko servir ndenge ba koko wana ba makamba sala mike na zo talaka tant moi loko moi ko za na sali ba nyos moi no penza ko ken musika moi no on ni komaki mingi on ni surtout la ndibe mona koko zembla tambo benga koko zembla mais de quoi moi ba kizombo muke na moi ki Congo muke za batu bango mo ndebe kuma koko dia nzombo mwana wana koko dia moni kombo ndenge bandaka ti mo ndenge kuma na kombo de banana quartier na niveau à paroisse pas de zaki surtout ce que ça la concurrence chorale na biso ya Saint-Mosée na chorale ya par exemple ya Matete lokwa na kati ya groupe na biso to yeba sa théâtre ngana mosabu zoezo kaka muta zoezo ako betela biso mbunda po beta mbunda kitoko na kobina pas tout to kende to gagner kaka moni suka partir à wana to komi ko s'organiser moi troupe moi moké et comme ko inviter sur ba fikine na compte de développement rural tout ça la moi ba théâtre et ça c'est ça ba moni ba théâtre moko comédie mais na katina éducation on a partir à wana siko moni moké ba to moye ba biso papa tina ndenge komaki to ça la test na niveau la voix zeta makoluka groupe est remplacé groupe maboke ya moni okende na biso ti na ndenge ba to ba groupe nzoy donc ipandela bon. Voilà, vous comprenez directement. Donc, nous allons maintenant parler du groupe Nzoï. Dengue Moko a annoncé beaucoup d'évolution parce que as un acteur Moko Mounene. Mais avant tout, ce qu'on a groupe Nzoï. Tembre wana oyo. Lubila ngona mukene ngolo ba na film.